Bonsoir, bonsoir famille. Na pesi bino mbote mingi na kombo na Yesu. Na si dimanche lelo et l'équipe biso surtout bien na ngolo ya Nzambe. Merci beaucoup na Nzambe papa o asali ke ngana yo tokuta na suso na émission to ba mo eloko avec Mabia Star TV. Bande konanga avant to banda na kobosa na te ya kopesa bande ko ba soutenir toujours la star. On va soutenir Mabia Star TV na pesi bino mbote mi place ozali na bosente ko pesa Christopher songo mbote place ozali na bosente parti ya Nzambe babi madame Dauphin sans oublier Dadi Ilinda na pesi pe moto na Nzambe mbote mingi na pesi pe Achille Kapesha mbote mingi babi docteur Achille. Merci beaucoup na bandeko pour s'abonner massivement. Merci beaucoup na bandeko bozo kokota kota. Merci beaucoup na ba famille oyo bazo pesa lito ya kopesa nga toujours lisolo. Merci beaucoup na bandeko bazo partager pe image nzamba lolo asala bino bolamu. To banda émission na biso to ba moi eloko ndenge la star aloba kaka ke to ko lo moi eloko yango pe na poka lolo to ba moi eloko. Bandeko na nga la poka lelo ezaka ndenge la star ayaka toujours liboso ba fond na bino kitoko liboso ya ba télévision na bino comme habitude. Mais poka lelo bandeko na ngai la star ayo koloba naza esemata mukete. C'est vrai esemata mukete bandeko na nga na olata lunette donc comportement au batata bazo laksa et pas besoin maman na lati lunette pas léona osilika. Merci beaucoup. Voilà. Comportement bandeko na nga ya comité na biso ya ba kwa Angola. Et comme buzoba mingi. Ça bi buzoba mingi. Ezoyi banate eloko ni tozo sala na ba réseaux sociaux. En plus na comité so ba kwa Angola tozoyi bate mona muki azanani mukolo azanani. Ba responsable bandeko na nga bazali lisusu te na ba réseaux sociaux. Si on a tout na bandeko na ngai. Est-ce que les réseaux sociaux oyo ezaka rapport na biso comité na biso ba congolais comité biso ba Angola o to benga kabako Angola. Lelo bandeko na nga naza vraiment na mama mingi donc qui passe na motema na nemo wa osakana te. Tokomi komona lelo bandeko na nga na réseaux sociaux. Yana leki soki babuni na ndako bayo lekisa na réseaux sociaux. Ce que l'autre moni moi c'est na bazo bunda baye na réseaux sociaux pa maté avocat ba congolais et komi Facebook na YouTube. Moi si aboy kolambela mobile na ndako mobile amemi na YouTube amemi na Facebook. Où allons-nous? Le but de tendresse. Où allons-nous? Na si na lo belo ko place wana. Peuple ndenge nini oyo, oh peuple ndenge nini oyo. Et le bala ngo boketu, le bala ya yambo, oh peuple ndenge nini oyo. Bande koma kamozo leka na réseaux sociaux na biso eza soni pe passe na mawa. Yango moni bapaya mingi ba congolais yango moni be ekolo musu ba finga biso ba congolais bazoba ba congolais boy tundima biso ba buzoba na biso. En plus nga la star na yo koloba na ngina bana na oyo ezo rene miko na ba réseaux sociaux na ba Facebook. Ona uto mona awa bat babenga bila star ngo koloba te okomi baba benga bina ko koma baba te. Nazala mwa eloko na munoko na woloba pourquoi na ko ozala baba. Batineli nga tata moko awa na bana ye misato. Bazoloba. Papa alandi mama quelque part pa mate mama akimi ndako. Mama akima ndako. Donc papa anako amemi bana na ye. Aolakisa bana na ye mike place papa et place mama na bango akimi ndako. Est-ce que vraiment biso ba congolais? Est-ce que ma toza na sens ma ya responsabilité? Tant yo balaka mwasi na yo ozalaka ye moto chaka mwasi no litoye ozalaka ye moko.
koto ke no pesa libala bandeko na nga ba famille bazalaki siko pona nini bandeko na nga soki bozwi ba problème bo involve batu kutu o kutu ba concerner kutu na mabala na bino te bo concerner Facebook ba papa boka quand même soni yo tata o leki na bala misato to filmer na bana wana image na papa etikali pona libela zwa pe ta pe ke obetela bato pe lisolo ke ngana mwasi na to ba ko vivre bona ndako yango epouser ki akima ndako obeti yango te oyeka kolakisa kaka ke place akimi oyo lakisa bana place mama bango akimi boni buzoba boye okoba tata o boni buzoba boye nasi na loba eloko place wana en plus na bana oyo ozala bango misato mona mwasi mpe aza na kati wana donc éducation nini papa moboti ozopesa na mwana ke mama asali mabe omemi na réseau sociaux ozofilme mpe na bana ata pesa mama na bino ayokota libala sikoyo mpa bato bayokela bana na mawa mpa mwasi na azongela yo be nini mais yo moko oyebi cause nini epousse ke mwasi na yo akende kobima place wana azali yo oyebi okoko échappe yango te oyebi mpe batala bamboka na biso mibeko ezali soki ezali bana na bamboko mibeko efandi makasi na bamboka ya bapoto tozomona awa le fait ya kobimisa bilongo ya bana na soso ya kolakisa bana bato mpe akoki koporte mpe plainte mwasi mpe akoki koporte mpe plainte baéducation ya badroit pardon organisation ya badroit organisation ya droit de l'homme ya bana bakoki mpe kokangisa yo ozo expose bana na yo na eloko moko bezala mutu na makolo te elibi nango dedi ilenda alobaka tata wana aza na bafourmi na mutu na ye est ce que vraiment makambo wana etali kongo mobima est ce makambo wana etali Facebook papa bato batala mboka na ezobonga te bato bazosufri na kongo batala makambo ya mwasi na akimi aye okota libala quelque part mo oyo moko oyebi mpo na nini mwasi nanga akoti libala mpo nini nga na mwasi na tokomi na niveau wana yo moko oyebi ezala osali sambla papa yo moko oyebi na acte osali papa olakisi mozama irresponsable nasi na oloba eloko wana oza irresponsable papa moi makambo bato basala yango mizala mibasi oza mobali ya pantalon na mutu oza na bafourmi elobi na odadi ilenda oza na bafourmi na mutu na yo papa zonga mutu bapapa bozonga mutu pamba te biso bakongole tokoki na badistraction trop mwasi nyonso osala makambo alonga te be mobali toyaka touche na bafacebook soki vraiment avocat vraiment azalaki na Facebook mais bakongole ebele tolekaka te ya koexpose makambo na biso parce que akocharge biso mbongo ebele obundi na mwasi na yo Facebook mobali afingi mwasi Facebook mwasi afingi mobali Facebook on juste okende wapi soki ofunda kende ofunda mwasi na yo wana nanu tolongwe nanu wana papa eza osali mutu to oyokela oma pamba te eloko osali bino baina mwasi na yo moko oyebi na eloko epuse mwasi na yo akima atika bana na ye akima yo moko oyebi mutu to oyokela oma na réseaux sociaux luka bafamille ya mwasi na bobongisa etake famille ezala osali bongo papa mwasi wana minute wana azorenini mpesa azali donc azosala mwa eloko mpesa azali yo moko oyebi papa wana tolongwe wana ozoleka na Afrique wana tolongwe na tata wana fourmi wana oleka na Afrique tolongwe so na problème no papa luka famille beaucoup te zete ke olekisa makambo na réseaux sociaux réseaux sociaux ekozwa no solution te en plus papa soko osalaka honnête na malembe nyonso atu okute na mwasi no ta mususu mwasi na ngaka azonga boko solola mais yo na réseaux sociaux mwasi na ngaka olinga so azongela yo osambwisi ye oexpose na miso ya bato mwasi na kolinga aolingaki bofana esu ndako moko omo teke siko perdre libala na yo nini kozanga sagesse pamba te respect ya mama na bana wana
maman la soeur bandeko maman la perdre déjà respect pas bato wana tolongwe oyo eleke na Afrique soki toki na oyo ezoleka na poto awa soki toki oyo ezoleka na poto awa oyo Afrique da tolobela ngo mingi te parce que air donc air eza manu quoi time is money ya tata na Afrique na lobi soki tokoti na tata oyo na Londres awa na poto awa papa oyo boso tobekele beni tolembi bino couple tolembi bino toka liboso tata oyo bandeko na nga tata oyo nazoba tata oyo nayesi kolanda la star azoloba parce que tolembi biso pe tolembi tolembi bandeko na nga histoire ozoleka na Londres awa papa oyo soi-disant ayembaka nzembo ya nzambe neti so ayembaka nzembo ya nzambe ya mokili moko ayebi pesa azali soi-disant ayembaka nzembo ya nzambe aboyaki mwasi ni mama bana na ye babota bana so 4 bo si je me trompe pas baboyani tanga boyani bato bayoki mawa koma yo muto oyembelaka nzambe otiki mwasi ono na bana boye problème nini oyo esengeli te ke bobongisa bino na bino papa na bandeko na nga azwaki baraison oyo akoki kozwa mwasi asa impoli mwasi afingaka papa na ngai mwasi asalaka boye mwasi asalaka tout ça encore oloba bandeko na nga alobaki yango lokola kama mabe ezalaka biso basi bandeko na ngai bato bavandisi bango papa nayoki bongo abimisi babuzoba ya mwasi place bato banango kende kokutana na ye mpo babongisa na mwasi wana yo comprendre abimisi babuzoba ya mwasi esili nango tabimisi babuzoba mwasi wana mwasi wana mpe avandi na kwe na ye azongeli azwi mwasi mosusu bandeko na nga histoire eza ya salite ya mbindokele salite ayaki bo bandeko na nga azongeli lisusu mwasi azongeli akiolinga pardon akiolinga mwasi mosusu tant akiolinga mwasi mosusu avandi na mwasi wana bata moko boye aboyi lisusu mwasi wana azongeli lisusu mama bana na ye neti bana so baokompa ntango alingi mwasi wana bavanda nete bandeko na nga lokola ndoko nango baza na Facebook atie bafoto na bafacebook na bareseau sociaux na profil na ya Facebook achange atie elonga mwasi oyo azwi sika lokola bavoka na biso eza bafacebook kolatebelema ndenge moko lokola bamapasa ake represente epe bandeko ne banoko na biso bafacebook batataleki bafacebook batata moso bafacebook aye represente na Facebook babuzoba mpe babiso bakwa angola boyebi ke papa naza na mwasi na bana na ye bandeko oyo baza te na sens ya vie te bana mpe kokoma bakomatere couple kitoko boumela couple esimbi couple esimbi bino babuzoba bato bino otya bakomatere babuzoba boye oza quand même bato bakomatere biso botima Facebook ezalaka te bandeko na nga basi mibali ntango esili bandeko na ngai ta moko boye eleki nango mpe boye azongi lisusu mama bana na ye ntango azongi mama bana na ye bavandi mama bana ne mpe sentiment te mobali akimi nga azongi te bacommentaire oyo nzambe akangi moto akofungola azali te aye mpe susu na bandoka Facebook batataleka Facebook baleka Facebook bayana ya Facebook aye lisusu koloba lisusu atie so bafoto so mobali ne wana na bana eloko bakangi moto akofungola aza te bosaka na mo wana te eloko akangi moto afungola aza te bobalanaki nzambe elonelesaki nzambe moto aponelaki bino mibaleki bobala bokosala namoni babuzoba totosala bandeko na nga totyaka banzambe témoin te na buzoba nga namoni buzoba tokoselaka nzambe te wumeleki te bandeko na nga frère wana lisusu aboyi lisusu mama bana na ye pour la deuxième fois azongi lisusu makangu wana barene su na makangu wana akomi ka kwenda vutu na te so baolanda molai na ye na te so baolanda pembe oyo atyaye nazoyeba pe te phénomène wana omona oka bizarre na mondenge sans fil rong eza na nsima de eloko moko ça ne va pas eza na nsima ntango azongi lisusu makangu wana bandeko na nga asali siko bainvitation ke azobala mwasi wana da mwasi makangu bato mpe kaka bakizenga Facebook bakoma bacommentaire ya Facebook babandi kokoma banoko batata moso bakomi kokoma couple mine esimbi atindi mpe bato mpe bainvitation na Facebook ka ndenge ezalaka kaka libala mpe esalamaka te esalami na bato bazalaki wana batata mikolo bazalaki wana bozobima batata moko irresponsable
Mona makambo musu mabala batu musu bandeko na ba papa bo involve na ngo te bokota mana kati te mutu so pa ko ta pe abali ke bote libali ka na musika pa bo ba ke libali za na futur te libali za na venir te faut tala mabala musu na musika opese félicitation na musika ndeko na boke na mabala musu te za mabala soni eza mabala soni na sina lo beloko batata mikolo pe ba ke na libala wana abali pe fiongoko bat pe bele pe atali pe bo umela o nzaba akangi to fungola zate boto sana koma nzambe siko efungami sundeni po mona ke bile bocha ba commenter bocha ba commenter mo zata na sens te bile bo komakit o nzaba akangi to fungola zate siko efungami ndenge nini lelo sito bande konanga aboyi mo so na bala kisika azongi lisu mama abana na ye mama abana na ye pe aleki sur na Facebook azusu ba photo mobile na yo na tie o yanga ya pesi version mo ya pison bozo sanga na nzambe otie olobi su makamso ko oloba bande ko nanga la star na loba parce que na loba malembe pona onde ko mobile ozo sanga na ndeko mwasi o sanga na mwasi o yabimiseli o bana okomi kwenda futuka omoni bato bazo féliciter o ba ko ba commentaire na sina olobe loko bola na bi careful ezo okola nzinzi ndini se bazo bomba ye babeta maboko ti ndini okele ke ba o produit ye ndini ke bazo luke pa ba bomba ye ezo okola o frère wana zo talanga bato ba o féliciter yo bande ko nanga ba betelo maboko boy bazo jimine yo na sina olobe lo ba jimine yo ozo mabolole na komite ba ko Angola o peuple ndenge nini boy yango place makama wana église ba ko fona so na bante bazwa na tano basola na yamuso na problème mutu mobala solo ko sa bonte ko na vutuka mwasi pe o ya respectaka nzoto na ye mama likamuni mbala kenda ka zoko kozongisa ka kaka to komi kolemba bino na Facebook to lembi nous sommes fatigués to lembi mukomsa ozongi lo bandeko nanga o retrouver ozongi na hôpital pa mate place o akeye azwe eloka yo chikela yo aye lisuku na azwe yo chikela bozo mona ngo asa bozo mona ngo normal yango za kotula eza kotula mama benini apo ko makeo nje makangi to fungola zate akomi trafiquant ba milimo bato bande konanga yango babi bo s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV babi Mabia Star TV azana pona ko ba makambo zeli kana comité na biso Mabia Star TV azawana pona ko sexa bino Mabia Star TV azana ozana besoin ya osala osuki maquillage Mabia Star TV azali Mabia Star TV azawana bande kona ba gaga o bobenga so ba gag azawana azosa ba gag na si boso mo na ba YouTube yango babi bo s'abonner massivement soko si image o bande konangai bo s'abonner massivement bo s'abonner na chaîne Mabia Star TV. Merci beaucoup na bandeko bazo soutenir nga. Merci beaucoup na bandeko oyo balingaka toujours la star ke la star olobaka moya loko toyebi ke toke liboso. Vie ya mutu bandeko nanga pour resi na vie bandeko nanga ezala ngo kiste. Kande na bana ba vie ya muke bana ba mukebo. Un jour bandeko nanga compte nanga pe ovimba. Po bake na vie ba o ba gagner la vie ezala ngo ka kiste. Nangina suksa bo bandeko na ngai toyeba ke réseaux sociaux auto-utilisaka eza piste ya koranger makambo te na sina olobe eloko likambo na yo ezo na ndako bandeko na nga zwa pe solution na ndako zwa solution na bafamille soko ye nango na réseaux sociaux bandeko na nga mutu ta kopesa o solution eza ke konta ba ofingo bazotsolo na sese bazojimine yo na sina olobe eloko réseaux sociaux sana zane ndeko ya mutu te bapapa na biso basala ba réseaux sociaux te tani bazodiodana bino na bino bazodiodana. Merci beaucoup bandeko nanga o bolandi Mabia Star TV. Merci beaucoup na nene nzamba babi mwana Autriche moi so azanga kama bende te na porte-monnaie na ye akoki kozanga na ye 5 €. Mais mabende
akoko zanga ngote. Merci beaucoup na Rachel John Ingela, merci beaucoup na Sisi Mubobo babi mutema ya Mubobo. Pesa na mboko Autriche na pesi bino ba gros bisous pesi bozali. Merci beaucoup na bandeko balingaka toujours nga. Merci beaucoup bandeko na ba abonné na nga nyonso tout na pesi bino mboto. Pesa toujours branché. Bo s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV. Tomonani mbala sima. Bye bye.